Laisse-moi vous choquer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous choquer. Et loko ezokoma trop, ezokola trop na communauté. Mutu soki kaka bongi asimbikisi. Mutu soki kaka bongi akotiloge. La Bible me dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne fait suivre aucun chagrin. Neko yozo panza sango asimbikisi. Neko wana asimbikisi. Yo kanisi ko bongane za normal. Qui vous a dit que Dieu ne bénit pas? Et si ka muninga zo souffrir yo zate. Et si ka zo kote la ba gêner prière na ye yo zate. Et si ka zo lelela nzambe. Pièce ya théâtre oyo ebeta. Batu batale bele mbongo kota na YouTube yo zate tant pièce ane beti 10 000 ka yo sali YouTube oye loge. Qui vous a dit que batu nyonso tomo na libanda bapambola maka na mbonga kisi? Satan pambola raté. Que le diable ne bénit personne. Oya kanisaka que Satan pambola ka amikosaka. Tokomi ko adorer Satan. Tokomi ko tombola Satan nesika to tombola Yesu. Et ce qui me fait trop mal encore, voir nos pasteurs bazo bomana entre bango na bango pona ba bénédiction matérielle. Pendant que yozo lala, pendant que yozo ronflé, et il y a des gens, ba jeune ya âge na yo, ba tate âge na yo, ba maman âge na yo, ça peut-être na ngomba ba oluke lo nzambe. Pasteur yozo lobela mabe wana, neko yozo lobela mabe, dans nazaki ko souffrir na cachette, dans yozaki ko mona te, et si ka yozalaki te, oyebi te sacrifice ni na sali. Tosolola mwe bandi na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu nzamba lola asala bino bolamu na sepelu kokutana na bino parce que tant otozwi ya kokutana poto solola baninge pesa meni bangote ebele bazu ba problème ebele babeli ebele bakoti bakoma ebele bazu ba makama ya ndenge na ndenge menzambe ya lola asalingana yo ngulu ya kokutana to solola. Mais avant to solo la nenge kana yebisaka bino ngana bino to solo la kaboye nga liboso ya caméra bino na sima ya caméra o s'abonner o partager o liker o tiki moi commentaire o sengi pe baninga mususu ba s'abonner parce que ceux qui osent par na kati ya to solo la les appels ndeko mususu pe fazo par na ye ya mona ye lelo lisusu to solo la sujet ya lelo na titrete sujet oyo plutôt ezaki sujet mon final lobelongo depuis mais j'étais un peu occupée na makambo susu donc nazwa quitter un kolobela yango te yango na eto lobelongo lelo naza vraiment na titre sujet ote parce que na oye baté to benga moni bato ya esprit faible bato oyo bamonaka ki Satan ramuta pambolaka to bamona nzambe pe apambolaka ça je ne sais pas mais je veux que boluke nango vraiment titre parce que sujet oyo esale un peu un bout de temps nazo yoka bato nango na sepelaki to solola to partager monga na bino lelo toye ko solola pona bandeko oyo bavandaka ils sont là juste pona ko critiquer baninga mususu bandeko ya ba esprit faible. Ce qui a basi to be no ba na ba faiblesse bandeko ba na esprit faible ya mibale ce qu'il y a basi ba esprit faiblesse. Moi je pense qu'il faut to be na bongo. Donc ndeko ya mbali esprit faible, ndeko ya mwasi esprit faiblesse parce que eloko ezokoma trop ezokola trop na communauté. Mutu soki kaka bongi asimbikisi. Mutu soki kaka bongi akotiloge. Bon wana ça est vraiment temps natalaka ba vidéo ba émission natalaka ndenge bato balobaka namonaki que c'est le temps de parler sur ça aussi. Je vais vous dire une chose. La Bible me dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne fait suivre aucun chagrin. Donc, qui veut dire, li pamboli en zambe, ne pambolaka.
elandisamaka na pasi te. Donc so nzambe apamboli yo olandisama na pasi te. La Bible me dit encore, Jésus parle, je pense dans le livre à Matthieu ou Marc, il a dit, méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte que moi, votre Père Céleste. Ce qui moi na sengi papa liba, papa nini na mukili, akopesa mwana na ye libanga. Soki mwana sengi papa mbesi, papa nini akopesa mwana na ye nyoka. Eza na kati ya Bible, ba lecteur ya Bible, ba ndeko botanga Bible, botanga ba makambo mibale na lobi. Ata so tanga Bible te kene ka na Google beta kaka c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit au monde na version ni kobima. Nzamba pambolaka. Lelo na ekolobela ba ndeko ya ba esprit faible. Ya basi na zobenga bino ba faiblesse. Donc oza mwana mwasi ozaka na esprit faible na obenga oza esprit faiblesse. Donc oza faiblesse. Ndeko yozo panza sango asimbikisi. Ndeko wana asimbikisi. Yo kanisi ko bongana eza normal. Qui vous a dit que Dieu ne bénit pas? Qui vous a dit que batu nyonso tomona libanda ba pambola maka na mbonga kisi? Ça n'a pas la raté. Laisse-moi vous choquer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous choquer. Que le diable ne bénit personne. Oya kanisaka que Satan n'a pas molaka amikosaka. Satan n'a pas la raté. C'est Dieu qui bénit mes frères et sœurs. Nzamende a pambolaka. Ça fait trop mal na communauté na biso. Omona kaka ndeko moka tombami asimbikisi. Yécoute. Ba voiture wana zotambola nango, mapango wana zotonga, succès wana za nango, à côté longe. Ah! Vraiment. Dieu ne peut pas bénir. Je ne sais pas, hein. Ceux qui n'attendent, il y a calapé zalé kaboye. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais ce que moi je sais, des Genèse en Apocalypse, et la Bible me confirme encore que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, qui veut dire que ce qu'a qui Abraham, il est capable et il bénit jusqu'aujourd'hui. Nzamba pambola ki Salomon. Nzamba pambola ki Moïse. Batu nyonso totangaka lelo na Bible bazala béni par Dieu. Mais lelo ekomi ka soki muta pambola ni kisi. Tokomi ko adorer Satan, tokomi ko tombola Satan na esika to tombola Yesu. Et ce qui me fait trop mal encore, voir nos pasteurs bazo bomana entre bango na bango pona ba bénédiction matérielle. Voir nos frères et sœurs chrétiens qui portent des grosses Bibles, qui partent à l'église dire Amen, Papa Teya. Bazo bomana, bazo tongana, bazo fingana, bazo ko bebisa ba réputation pour na ba bénédiction matérielle, pour na voiture, succès à YouTube. Succès pe à YouTube. Pasteur yozo lobela mabe wana. Ndeko yozo lobela mabe. Tanga zaki ko souffrir na cachette. Tangu yozaki ko mona te. Esika oyozalaki te. Oyebi te sacrifice ni na sali. Tu ne sais pas combien à souffrir pour akomesi kazalelo. Nazo lobela ndeko faiblesse. Ya mwasi bandeko bazana d'esprit faible ya mibali. Parce que eloko nga depuis na kola, bien que je nazo continuer ko kola, je suis encore trop jeune nazo continuer ko kola. Na tikala ko yoka makambo teke muta a gagner vie na ye a koti loge, muta gagner vie na koma yoka okana ki mukolo et ça la nga trauma. Et ça la nga mutu. Qui vous a dit que Dieu ne bénit pas? Pourquoi tu commis qu'on élever Satan à ta soeur mutasombi sac? Pourquoi tu commis qu'on élever Satan à ta soeur mutabongi sindakunaye? Pourquoi tu commis qu'on élever Satan à ta soeur mutakani mutema sali l'économie papa asomi voiture naye? Pourquoi on veut mettre les diables? C'est comme si c'est lui qui est le créateur. Le diable n'est pas un créateur. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à notre Seigneur. Le Seigneur dans la Bible l'appelle le roi des rois. Dans ceux qui sont dans le roi, Yesu azali kolona bango.
soki eza na ba président baya yesu aza likolo na bango bandeko nzambe apambolaka na yebi soki pasteur ana aza na 10 000 membres eza kisi. Pourquoi soki yaza na 10 000 membres eza kisi mpona ni yoke kosimba ngo te yo pokoma na 10 000 membres. Arrêtons s'il vous plaît. S'il vous plaît, si j'ai oyo, pasteur Moka tombami ezakisi, pasteur Moka salibo ezakisi, frère Moka zaki ko souffrir pour album na ebima. A kota ba jeune, a priya, a luke lo nzambe, a sambela na kukuwa na bino bozaki omonate. Lelo kaka tonzamba sali ki alobi c'est son temps album wana beta frère wana loge na yeba ke tanga no tamla makolongolo OK c'est bon oyeba ke eraza tamla makolongolo sko tanga ko molata sapatu yo yeko ebisa biso ke abane ko tamla makolongolo poto sala ngo nini poto sala ngo nini ke sapatu wana sombi na mbongo ya loge et après yesombi sapatu na mbongo ya loge. Azo dia quand même mbongo ya kiloge yango. Siko yo mtosombi sapatu na mbongo ya loge te. Pourquoi ça jaloux na? Pourquoi on est jaloux na biloko ko tufuto ko za nango ba jalousie. Et loko to ko za nango na ki jalousie te to kotisi yango jalousie. Et si ka muninga zo souffrir yo zate. Et si ka zo kote la ba jeune prière na ye yo zate. Et si ka zo lele la nzambe. Pièce ya théâtre oyo ebeta batu batale bele mbongo kotata na YouTube yo zate tam pièce ane beti 10 000 ka yo sali YouTube oye loge kisi azan magicien sirène ndoki boye. Vraiment franchement arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez d'élever les diables. Arrêtez. Bozo tombo la diable atana bouger pamba. Okuti muninga na mwa bouger na ndako na ye loge. Okuti muninga na mwa fleur ne ya kitoko na ndako kisi. Okuti na ndako muninga. Okuti ati mwa TV ne na mire. Okuti ati mwa ba fleur ne na ndako. Oh, mutabakisi. Yo mona ndako na ete ba bouger partout. Qui vous a dit que Qui vous a dit que tout le monde a resservi na mukili zakaka diable? Je vais vous dire une chose. Vous savez, pendant que nous solo la awa, les ana bate belé, ba olala te. Tant ngano to lalaka, tozo ronfler qui tourne assez ya couverture. Les ana mutumso sa lamuki, aotanga. Basala TV ndeni. Aotanga, mwindo basala kyondeni. Azotanga, azo méditer. Mutu mususu yo lali na mbetu ya lali na etoko aolukelo na nzambe ngape na koma ba projet na ngai ekokisama nzambe na ngina sala eloko boye yo moni ndeni nzambe na ngina sala eloko boye tianga liboko pendant que yo zo lala pendant que yo zo ronfler et il y a des gens ba jeune ya âge na yo ba tata ya âge na yo ba mama ya âge no ba ça peut-être na ngomba ba olukelo na nzambe yo zo lala. Et ça peut-être na mutu mo kazo calculer na ke ko defa mo na banki po na banda business wana yo lali abandi business wana na ba stress lobby ti lobby kuna nzamba lobby non le komita ya Jeannette Apambola mi yo sali chaîne na YouTube Jeannette wana noki magicien asimbikisi sirène bomona ka basuki nete bokota na ndako ne azaka na ba bougie akanga na bitenza noir et après qu'est-ce que tu vas gagner dans tout ça? La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, les restes comment on peut dire ça en lingala? Donc bon le liboso bokonzanzambe nyonso etikami ebakisama lokama tabisi tant moninga lukina no liboso bokonzanzambe akenda kabangomba il prie il gêne il cherche la face de Dieu. Toi tu manges le hamburger ozolia hamburger ozoya mnene ozolala bapongo ozomela babile kitango ya pambola mi yo salisha na YouTube oza esprit faible olingo profiter na élévation ya mninga po yo po bima. Et puis la plupart des gens qui disent que asimbikisi bakena kosimba kisi te bapambola tango ya simbikisi asombi jeep
pourquoi yo tikali na ndako nozo matababisi yo pe kende kosimba kisi soma chip tango ya simbi kisi po magasin na ye avancé pourquoi yo fani na ndako okendaka kosoma biloko pa baninga yo pe kende koluwe na maison tia pe biloko na yo simba pe kisi eteka. Arrêtez s'il vous plaît, arrêtez. Même des serviteurs de Dieu, je vous respecte beaucoup, mais arrêtez. Réseaux sociaux et tombolaka, et qui dit ça rappelle. Arrêtez. Ce n'est pas parce que pasteur Mokazaki pembeni na yo na bandimi 4, a comme na 20 bandimi da simikisi. Ce qui a comme na 20 bandimi, loka oyeba pour qu'est-ce qu'il a fait? Asambeli nzambe na lolenge nini po akoma na 20 bandimi yo poko na bango. Ezate ke yo za na 4 bandimi muninga za na bango 50 asimbikisi. Qui vous a dit que diable kam ta pambolaka? Na yebisa bino na ko choquer bino. Boyebi ke Satan na pambolate. Satan na pambolate. Satan na pambolate. C'est Dieu qui bénit. Omoni soki nzambe yebi ke opambola dans 2 ans. Yo oweli si okepa nganga. Nganga tali ka ke muto dans 2 ans opambola parce que Satan na monaka ma pambolate. A pambola dans 2 ans. Na osani abengi demo na apambolio dans 2 jours. Yo lobia na pambola mi 2 ans wana o fala ko pambola ma ba oton ba comprendre que faut pambola parce que na lipambola nzambe ba frapper yo okufi. Satan na pambola rata abenda kaka o nzambe o fala ki nzamba pesa yo dans 3 ans ya benja ma pesa yo dans 3 jours. Bande konanga botika na momo toloba eza na bato bele balali libumu na se ba oluka nzambe na momo toloba eza na bato bele baza ko se sacrifier loko ba osala po ekende liboso eza na bato bele ba osala ba marketing na bilo na bango etombama eza na bato bele bazo kauka na se ya moya zo luka eloko azo sala ekende azwa succès ndenge na ko za succès ndenge na ko sala ndenge na ko tombola chaîne na YouTube na yo ta momo na chaîne na ya YouTube etombami obimio asimbikisi. Siko yeta masimbiki si po chaîne ya YouTube etombama. Yo pe fongola chaîne na YouTube lelo. Kende ko simba kisi lobi. Tomo na chaîne na etombama. Neto ndimi ke Satan na pambola. Le diable ne bénit pas. Le diable ne bénit pas. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. On n'a pas besoin ya mutatombami asimbi akoti ba maison ba loge ba nyonso. Ce n'est pas bien. Vous êtes des esprits faibles. Vous êtes des faibles. Bino bosala makamba boza ba faible en esprit. Tu vois que esika ya komi yoko komangote, makambo ya sali yoko kokate, ba sacrifice ba nzela ya mabulu ya leki, ba pongo ya katise, ba mayo ya dini yoko kokate, tango fanjo tali nyoso no lobi fona saliri eponga na tomba mana facilité. Ya mwana bosala ba bloka boy. Vous êtes des faibles. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez vraiment. Botika. Eza kitoko te, eza malamu te. Muninga tomba mi kumi sanzambe. Muninga tomba mi beta maboko. So muninga oko beta maboko te. Reste calme dans ta maison. Reste calme dans ton coin. Ne viens pas dire que atomba mi wana eza satana. Atomba mi wana eza magicien. Aza sirène. Aza ndoki. Ok, c'est bon. Yo zo profiter la sexe ya muninga. Ya moyo ko sala ba vidéo ki aza satan. Ki aza magicien. Ki aza ndoki. Ake kwa simbi ki sa koti ba loge. Soki ya tomba makite. Yo olinga ko sala ba vidéo. Soki ya tomba makite. Yo olinga ko sala propagande ko détruire réputation na ye. Non. Olinga ko sala te. O profiter pour ya tomba mi. Si qu'on a examiné secret. Au lieu de profiter na ba succès ya baninga pour bo détruire ba mo po bino bo tomba ma. Bino pe bo sala ba sacrifice ba ba sali. Eza na ndeko msusu abana théâtre depuis je sais pas. Ti lelo na to yebi ete. Asande la kanzambe tana ngeko kamkoni. Eza na ndeko msusu abana ko yemba depuis ti lelo na to yebi ete. Asande la kanzambe tana ngeko kamkoni. Nzambe tana ngeko kamkoni mukonza motombele ka tako bomona ba faible bele ba obima. Ba faible bele ba obima ba ke succès ya raccourci. Ya mukuse na sema mitu ya bato. Non, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout gentil. Pourquoi qu'on a jalousie à mouninga ou ya bossé pendant 20 ans? Olingo baby ça 20 ans et nyoso ya souffrance na vie ya 2 jours ya YouTube. Yoko za ba vie, yoko okoyeba na 2 jours pour yeko baby sa mouninga, oyeko baby sa réputation ya mouninga ou ya moni passe pendant 20 ans.
qu'est-ce que tu vas gagner? Bibelobi, qu'est-ce servirait à un homme? Ce qu'a gagné mon kilimo bimba, pour abungisi mon limonae. Ce que vous faites là, vous obungisa milimo na bino pour na gagner ma vie, na succès, na qui célébrité il y a 2 jours à YouTube. Bon obungisa milimo na bino. Vous perdez vos âmes à cause de YouTube. Mukolo kufa YouTube et kote solo la te. Mukolo kufa ba fausse témoignage waka ko salela baninga po yozo succès na sima ba succès na bona sima mituna ba moya ba paso ba mona po ba koma o ba komi lelo. Et kote solo la te. O kota lo la te ndeko nanga. Arrêtez. Oza posa ko yebana. Sala mona nenga bien. Oza na posa ko yebana. Fais-le bien. Nzamba otia o liboko. Mutu nyoso na mkilaza na droit kobonga. Cela dépend na mutu ya mutu. Na façon mutamone la vie. Yo soko mona ke orobonga na yo te. Yo soko mona ke baninga na babongeza ka bakisi. Problème te. Eza yo na mutu na yo na façon yo mone la vie. Eza na batu musu na ngongo azo luka bonga. Ye. Target ya vie na ye ndeto ba na anglais. His main goal is to be rich. Souci majeur ya vie na yeza cause azala riche. Pendant que yo vandi, ozo ke ne McDonald's au lié, ok restaurant au lié, ye souci ya vie na yeza azala riche. Azo tanga ba livre comment cause la riche, comment ko bima, comment cause a succès, comment musique na ko marcher. Après demain yo le bikasimbi kis. Yo pe mekanan ko, mekanan. Kende na msimba kisi après au côté studio au betisha total la soki ekende boso mais kanana beaucoup batebele balobaka biso na famille na biso to simba kisi te soko simbi kisi obel boma te obela no liboma te mama papa obela te kende simba mo tomba manende kwa na tomba me arrêtez totika ko kisa baninga passe totika ko détruire ba réputation ya baninga, ba sacrifice ya baninga, oh ba sali pendant 20 ans, pendant 30 ans, à travailler dur pour na succès na ye, à travailler dur pour na kombo na ye bana, à travailler dur pour azala lelo, yo nikolo ya succès ya 2 jours ya YouTube, oh yo le kyo bebi sa réputation na ye. Qu'est-ce que tu vas gagner après ça? Oh gagner nini? Après ko bebi c'est les réputations, oh gagner nini? Oh reçoit 10 000 vies. C'est bon. YouTube a foutu yo. O lié l'onka McDonald's. O bonga na mote. Nani na kati na biso nde tozabwe. Ase a bongi na mbonga YouTube parce qu'il fait des vidéos ko critica ka baninga, ko finga ka baninga, bata bakisi, bata baloji, bandoki, baboye, asa bongi. Nani? Personne. Nan na yo ki te congolais moko s'il vous plaît. Ba congolais ya l'esprit faible, na ya basi ya l'esprit ya ba faiblesse. Ba bongi na YouTube a komi millionnaire, multimillionnaire, billionnaire pour na ko bebisaka ba réputation ba ninga. Nan mutu te, personne. Ozwaka mwa 1000 wana YouTube akopesa yo, soki pe 500 YouTube akopesa yo, soki pe 200 YouTube akopesa yo, omemela mbana na McDonald's bolia mwesini. Lobi oye lisusu. Kingandi magicien, kingandi ndoki, bomoni kutu te asala ki boy, bomoni basini wana sala ki te ngaku tuko, ato lobi na yo. Omoni basini wana te, omoni maboko nende ngachake mote, omoni nende ngazongisa ki boy te et après. Kasi yo pe kende na nutia maboko ngo ya yo boye fongola chaîne na YouTube lelo etomba mambala moko. Arrêtez. Arrêtez s'il vous plaît. On n'a pas besoin de ça. On n'a plus besoin aussi de l'embi yango atimbikisi magicien azongisibe et ce qui me fait mal au mona mutazo ya ko porter faux témoignage pour na muninga na ye na eloko amonité. Il connaît ni Adam ni Ève. Ni début ni fin, à simbela mo Bible, à peser l'omba verset biblique. Qu'est-ce qu'il y a? Basali bino nini bato ba otomba. Bato bazo tombwama. Basali bino bato ya esprit faible nini. Lui ne veut pas être faible en esprit. Asali quand même fort à tombwami. Yo le cause un poste à l'esprit faible. Yango zo créé chaîne à YouTube pour critiquer Bango. Arrêtez. La Bible nous dit que les faibles disent que je suis fort.
Un secret que je vais te donner avant de clôturer. Si tu sais que tu as un esprit faible, bana ko confesser que naza fort. Commencez à faire des efforts. Commencez à sacrifier ton temps. Oyebi batan nyoso yo lekisaka liboso ya TV. Ya kotala pasteur ana te yakini na kati parti wana na kotia longi maseke boy na ko binise soki ndenge ni na ko lokota ba sirene na kotisi na kata na monter na zoomse na binise nyoka. Tant wana yo zo passer ya ko penser ya ko sala bêtise wana. Tant wana eza tellement pressé que ko lukelo même musala. Tant wana eza tellement pressé que se sacrifier ne loko moko bepe pa e obongi nango. Okomi pe lokola bato yo solo bape baza ba magicien ba esprit faible pe ba ekotonga yo. Ba ebe ko critiquer yo. Arrêtez, changeons s'il vous plaît. Mutu na mutu na mukili aya na ngonga na ye na ta na ye na lipamboli na ye. Ne pense pas que yo yaki vide. Tant nzamba bana kotinda na mukili atinda one eloko moko soki biso nyo soto betaka bale ba supporter ba ozalate et soki fo biso nyo soto bonga soki fo biso nyo soto za ba célébrité soki fo biso nyo soto za na succès bat ba olanda biso na sima ba ozalate eloko moko foto yeba mutna mutaza na destinée na ye. Il y a aussi ba oyo babundaka makasi pona ba destiné na bango. Eza na mwana mususu depuis abota malobaki ya kolekaka na TV netinga. Bana na za mwa mke je disais que nga fona za na TV. Nga fona leka na TV. Et aujourd'hui je me bats. Aujourd'hui nazusala ba effort, je me sacrifie ya koyato solola. Pour lobby na accomplir Weza posa mtema nanga. Tangu lobi nga na accomplir posa mtema nanga. Okoti na YouTube ya Diez One. Otale mission to solo la. Omoni Dorcas moko boy mwana moko boy alobaka abeti 1 million de vies. Yo ke yo fongole chaîne na YouTube asimikis. Tu ne sais pas comment na bandaki. Tu ne sais pas ba prière ni na sali. Tu ne sais pas ba sacrifice na nini na sali. Tu ne sais pas combien et comment na bane ko fana na yebisa nzambe. Donne-moi quelque chose à dire à tes enfants. Seigneur, donne-moi quelque chose, souffle-moi quelque chose, baisse-moi idée. Yo yebi biloko na nyonso te. Yo posa faible, ozana poso bonga lelo, ozana posa ozwa succès lelo, ok yo créer chaîne na YouTube ani ko finanga et après kozwa nini. Et le côté, travaillons dur. Je vais conclure en disant ceci. Travaillons dur. Tout travailler dur. Tout travailler dur. Si tu veux être célèbre, il faut vraiment bosser. Si tu veux kolobate, kende na ba école de communication. Luka bato balobaka bien, balakisa yo. Et loko nyonso na vie ba apprendre. Koye ko lesi la ate na vie. Koye ko la na vie si la ate. Tu es libre d'apprendre ce que toi tu veux, puis au salango bien. Toye ko la. Likolo ya koyekola to bose dire lokola bandeko wana ozaka na poso osala théâtre olio ya ko critiquer bata théâtre bandumba batu ya théâtre basima bakisi po bakoma na succès luka mutu ya théâtre moko oyo ye yo yebiki akoyeko yede yekola koma pe lokola ye ozaka na poso kokoma pasteur tu ne sais pas par où commencer ou omonaka pasteur moko boye église na ye tombama ya yo tombama te mikitisa ke kotuna ye papa qu'est-ce que tu as fait. Arrêtez de salir la réputation et de faux témoignages. Muta simbikisi tozolo ba simbikisi. Yo po oke ko simbakisi on te po ko maloko la qu'est-ce que tu fais? Au sale le côté. Ou yo yebite ke ndenge ozolo ben oloba asimbikisi ba komi ko s'intéresser ba yeba azanani asalaka nini asimbakisi nini o bakseleka ba vie o bakseleka ki célébrité o bakseleka ki succès c'est ko sala elo côté. Arrêtez. Tu comme un esprit y a bossé Dieu. Si tu as un esprit faible, dis-toi que je suis fort. J'ai un esprit fort. Je peux faire au bango ça. Na koyeko koma au bango komi. Na za capable ya koma célèbre. Travaillez pour que célébrité na yo. Ne viens pas au koma célèbre. Il y a des jours na YouTube pour na lokuta ya succès à baninga j'allais dire. Ne viens pas porter des fausses témoignages pour yo comme célèbre dans des jours. Travaillez.
eloko moneli pasi okoliango mpe na ndenge mosusu. Mbongo yoso monela pasi te ya kokosaka baninga ya kokosela baninga makambo okoliango bien te okoliango na culpabilité mais soko travailler qui célébrité na yo c'est que j'ai compris tout le monde veut être célèbre, tout le monde veut avoir une chaîne YouTube et ça m'a bêté ça bien. Si tu as quelque chose à dire, travailler ba idée na yo, sambela nzamba peso ba idée, sambela nzamba ko assouffler yo, sambela nzamba ayebisa yo message ni no bima na ngo liboso ya batu. La Bible dit demandez et on vous donnera. Demandez wana ezalaka mbongo te. Okoye koza na posa oyebi ke mutu boya tombwami. Ngape nazana na ida otombwama. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, moi aussi je vais nangina bima na loba na batu pe loko mo batu bayo kanga. Pesa nga ba ide, nzamba no peso ba ide. Akoye bisoke keneno na domaine na bale. Keneno peut-être na domaine ya boye. Lobaka boye. Sala boye, Dieu est capable. Retenez que le diable ne bénit pas. C'est Dieu qui bénit. C'est ce que je veux que vous retenir na nyonso to solo li lelo. Que Satan a pas raté. Arrêtez d'élever le diable, c'est comme si c'est lui qui est le créateur de l'univers. Ce n'est pas lui. Satan azaka na lola, zamba boaka kaina se pona lolendo. A pas raté. A sala et l'autre côté, a créer et l'autre côté, a copier ka onza mena biso sala. Si tu veux être béni et réellement béni, lana nzela ya nzambe, suis les voies de Dieu. Lana nzela ya nzambe, nzamba lola, akopa molo. Tika ko kosela baninga makambo, tika ko salir baninga o batombami, botika batu ya besprit faible ya bana mibali, batu ya besprit faiblesse ya basi, botika ko boma bayero. Bayero na bino, botika ko boma bango, botika ko kosela ba makambo. Et retenez ceci, que c'est Dieu qui bénit. Tosolola.